Tenga pena za formation et pas yemoko président Gianni Faye, pas yemoko. Ouais, nga na tikala o répéter na mutu te. Kinal. Na tikala o répéter na mutu te nga. Très bien. Na sala répétition na mutu te ke ba opesa nga formation na zalaki na bandeko. Oza problème na Kinal. Nani? On rappelle Kinal là parmi bana Gianni Faye. Migenema. Moni leader amisi ngande na boye. Nazalaka trop bien nazalaka vrai Migenema. Siko ndeko soka la kisinga linganga te. Migenema ndeti ngana ko sala ni. Na alingo kilande boweli ni. Mais il y a les propos. Télé ali à la kisanga clair alinganga te. Il pour la kisa ba tout clair que za mwana ya Gianni Faye kina. Non. C'est pour cela qu'on peut. Je suis Makila Eza Awa, il y a les Franco Gianni Faye. Comment c'est possible ndeko na tourna na été na sala ni gag ni film mais en traité nga déjà mauvais mabé. Et le plus grave ti lelo tant na tambolaka isala nga pasi. Bandeko na nga ba yebisanga tuzana bango pa vie faille. Ngai na zwa vie faille na kenda ko tika ye na kenda ko livrer ye na zongisa ye. Na ndako place où fallait pas kota. Fallait pas zonga. Et ce sont mes ndeko kaka auto uti na groupe Gianni Faye. Bah quoi c'est là quoi? Bah tretanga. Mais oui, moi j'étais à Kinshasa. Nazala quitté. L'a dit Esobé, les phénomènes, les rois du rire. Wana père nanga, wana papa. Wana papa. Mukolo azala na torte, mukolo azala na mabete. Mwana nde fuyoka. Ngana mwana ti. Mwana so abungi nzela. Ozela ka réaction à papa ti. Naza mwana. Donc aucun jour mwana akosala loko moko peut-être pour humilier père nae. Impossible. Donc ngata on a sala ba prière nanga vana sambela. Avana lala. Tant on a sala ka prière na tiaka ba tous les artistes et comédiens parce que na sala ba featuring nanga na sala ba humour nanga na ba comédien. Ndenge ozo kindara mingi na kine évolution eza boko ozo kinde no tambola nene. Ouais, en tout cas évolution na moni pe na kine évolution na ngonzale mati makasi. Nzale mati makasi misala peneza te. Bandeko ba okemba. Donc pour muto alia na guna ye il faut tomber malade, il faut bela koti hôpital. Ndako senga moi viande ba osalela ye. Ako senga ngai mais soko za normal o tikala olia ngote. Ouais. Et puis esprit mingi na kine comment osuka ndeko azobela ata bano benga tata mwasi oncle bandeko ba grand frère ba oyate mais na moment akufi ba ko annoncer bango akufi nde ba oya bango nyos ba yo lakisa ba bilamba ba okunda itala kaka ndeko kongola zo kufa na nzala ilo ba olieza te ememie na liwa mais mukola kufi na funérailles na ye na matanga na biloko ko lie panzani ba sopi ba lie ba sakani na il y a bon poto, il y a facilité à passer. Une fois na osala na Amazon. Na tombo la pena carton na oka na sima pena pa na lâché. Pandeni. Na bibisi pena mon pépé na sima. Bande ko ba bisanga ba collègue. Que oh mais y a un souci ou quoi? Chef d'équipe n'a vu pourquoi? Ah mais là, tu viens de dégager wesh. Na bi ah c'est que douleur. Bon on va passer. Yang mona ki sala nga passer au tineli ndeko na Congo na Afrique. $50 azo biso tinelinga ka oyo yo na poto a mbongo facile à te plutôt la muka erni ba 3h du matin ba 4h et puis musala ngo ça musala le plus dur en Afrique to sala ngoti oui 8 heures du temps debout si on a droit téléphone té on a droit que suba téléphone on a pause et puis 15 minutes na pause ndoko fina téléphone ouais. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant.
Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir Mutant et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Bonjour, bonsoir, merci. La confiance, la considération au Salabiso, vos ébélés, Bolandabiso, partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Merci la confiance au Bopesamiso, dans l'émission au fauteuil jaune. Merci Nabinoni Bo s'abonner chaque jour. Nous avons plus de 110 000 abonnés dans la chaîne YouTube Nabiso. Merci Nabandiro Nyonso. Ou s'abonner dans la plateforme Nabiso, dans la page Facebook, dans la TikTok Nabiso. Merci beaucoup. Pour notre confiance dans la considération au Salabiso. Nous avons un album, nous avons un EP, nous avons un concert, nous avons un événement, nous avons un single, contacter Bisso, nous avons une société, contacter Bisso, pour te promouvoir tout ça, la promotion, l'activité de Bisso, pourquoi pas te informer les Congolais, l'activité de Bisso, la société de Bisso, l'entreprise de Bisso. Nous avons aussi les Congolais, nous sommes entrepreneurs, nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons un centre de coiffure, contacter Bisso pour la promotion et l'activité de Bisso. Nous avons un concert dans Katapoto. Nous avons un événement dans Katapoto. Nous avons un concert rebellé. Nous avons déjà programmé les rois de la forêt le 18 octobre dans Adidas Arena. Le 18 octobre, Werrason dans Adidas Arena. Festation dans la maison mère, festation dans les Congolais, festation dans la morale bonne musique. Parce que la birée à Werrason est au Tekamaki. Tout. Festation à vous. Et puis, nous avons un billet, s'il vous plaît. Vous avez place parce que le concert. Et le 18 octobre, dans Adidas Arena, Monte-Ropela avec les rois de la forêt, deuxième mi-temps, il y a Adidas Arena. Vous avez place pour la deuxième place, pas mettre en des jours. Donc, vous avez habillé, s'il vous plaît. Nous avons grand-père Bozi en Suisse, dans Suisse, le 12 juillet, dans Suisse, grand-père dans l'orchestre, au grand complet, dans Suisse. Donc, nous avons tout la au la Suisse, à Paris, à Belgique, vous hésitez rendez-vous avec grand-père le 12 juillet dans la Suisse, à Bengsi, Congolais, nous sommes en Suisse, partout, tout le 12 juillet avec grand-père dans la Tamboka Suisse. S'il vous plaît, vous avez la place dans le concert. Et puis, on a Pater Maestro, où on a le 31 mai, dans le nouveau casino de Paris, on a Paris, le 31 mai, nouveau casino avec Pater Maestro. Les Congolais à Brazza, les Congolais à Kinshasa, le 31 mai, on a rendez-vous encore avec Pater Maestro à Paris. Bonjour à place, s'il vous plaît. Les padres Ferregoula, Justin Nyons, Bilanga Loyembo, grand, parmi les grands chanteurs Yambo Konabiso, Azad déjà à Paris. Et puis, na première délégation, il y a des musiciens, Azad déjà à Paris. Donc, Bandeko, on a besoin de place, Bozo déjà place parce que Oskel Namikola Rotanga, Bajur Escalier Rotanga, Pona, ING Arena avec Motoa Yambo, les padres Bilanga Loyembo, grand, parmi les grands chanteurs Yambo Konabiso. Après, ce rendez-vous le 7 juin dans ING Arena à Bruxelles. Donc, c'est la première artiste à Bruxelles devant plus de 10 000 personnes. Ceux qui tombent 15 000 personnes sold out. Alors, Bandeko, nous allons placer, vous avez place, le 7 juin avec les padres Bilanga Loyembo. La Pulga Cosa Nostra est pas comme il est là. La première partie à l'orchestre Naé, basé déjà à Paris, pour un concert le 24 mai dans le Dôme de Paris. C'est une bande de non basé à place, s'il vous plaît, vous avez place, tout le 24 mai dans le Dôme de Paris avec Héritier Watanabe et la team au grand complet, puis la surprise des ébélés. Concert déjà la semaine prochaine. Tout une bande de s'il vous plaît, on a besoin de billets, tout la semaine prochaine avec la Pulga et la team au grand complet dans Ratapanam. Papa Nabiso Ndekonabiso, président Lévi Mouta, grand visionnaire, rassembleur, au Asengisara Batu, au Azana souci à Mboka, Azana souci à Congo, Azana souci à
y a Bana Congo, il y a un souci, il y a Congolais, grand parmi les grands visionnaires congolais, Papa Ndeko, Nabiso président Lévi Mbuta. Et puis si bino bo chamiso na ba plateforme na s'il vous plaît na ba Ndeko tout botola biso bo ki na page Facebook na ye bo kuma Lévi Mbuta, bo ki na Instagram na ye bo kuma Lévi Mbuta s'il vous plaît, bo ki na pe na TikTok bo kuma Lévi Mbuta. Bo mona boni makabo boni Ndeko to président Lévi Mbuta azo sala pona Congo na biso. Azana makanisi ya malamu pona kosunga Congo et puis azana makanisi ya malamu pona kosunga Oeza Tchango. Bana ya Tchango partout boza bocha misu et pas ya mwana mboka et pas ya Ndeko président Lévi Mbuta. Bocha misu bo s'abonner déjà s'il vous plaît dans la plateforme ya président Lévi Mbuta. Bota la évolution, bota la ninga azo aider, bota la ninga na souci ya mboka, bota la ninga na souci ya kubongisa bongo bo etali bongo mabili na biso bana ya Tchango. Tozaka na Tchango, Tchango eza moko isangisi biso toza ebele libana ya mboka na bandeko bazana kati ya mboka. Ndeko président Lévi Mbuta azana makanisi pe idée ya comporter un plus na kati ya Tchango. Alors na sengi na bana Tchango nyonso partout où bozali s'il vous plaît vous s'abonner na ba plateforme ya président Lévi Mbuta. Honorable président Lévi Mbuta s'il vous plaît azana TikTok, azana Instagram, azana Facebook et puis so beaucoup lié président répondaka. So beaucoup lié so kamoni a répondaka. Tout ça ça ba idée pour tout sunga mboka na biso, tout ça ba aider pour tout sunga Congo, tout ça ba aider pour tout sunga Tchango avec président Lévi Mbuta. Tchango, ils ont avancé petit à petit, et pour avancer avec président Lévi Mbuta. Na bolingo nyonso, oazana ngopo na kosunga. Na vision nyonso, oazana ngopo na Tchango et puis aza grand rassembleur azo sangisa biso bana ya Tchango pour to bongisa Tchango biso. Merci. Merci Nabino, Bayo Bossala Biso confiance. Merci beaucoup. Lelo, c'est grâce Nabino, nous avons plus de 100 000 et quelques abonnés na chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. C'est grâce à vous. Merci pour la confiance, la considération. Bossala Biso, nous avons quand fauteuil jaune était de la chaîne YouTube Nabiso. Lelo, nous avons Tosunga Congo 100% politique émission Tosunga Congo. Lelo, nous avons 10 mois tout. Lelo, nous avons zone bleue. Lelo, nous avons 100% sport Sorola sport. L'autre, on a temps dédié avec ma pasteur Bazoté à Nancy Bozo, on a un concept, on a un concept et belé, on a plus de 6 concepts, plus de 6 émissions dans la chaîne à part fauteuil jaune. C'est grâce à vous, les toubaks ça concept, les toubaks ça idée, les toubaks ça kambu, pour te aider bino, vous allez na info, na temps réel, la chaîne YouTube na bino sur la vérité studio. Merci pour la confiance au Bossala Bisso. Merci beaucoup. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Leader Amissi, bonjour. Bonjour Miguel Niemba. Bonne santé. Ouais, ça va, ça va. Baliboso neto ya mon fauteuil jaune. Ah oui, hein? Ah ouais. Bon, précieux par rapport à l'émission Essali. L'émission Essali 4 ans, 5 ans. Banato, ça la concept 4 ans, 5 ans. Et tout ce que vous avez dit, on a concept, on est au talent, on a musique, on a ouais, en tout cas, na pesi ba félicitations ebele. Merci beaucoup. Donc na fandia wa nazo rêver le quoi na kati ya TV5. Le quoi na plateau moko mindele mais ils ont des congolais mutu. À ça la plateau très kitoko en tout cas ba courage na yo félicitations ebele. Merci mon frère. Et puis yeba tant que mutozo matabi tumba pe bakisama. Lobito yoka ke Miguel Niemba mazala na kisi a Simba akomana ba mbongo boye ya bien te. Mais na oyebisa ope so bango ba lobi ke ozana mbongo a kisi c'est que bango pe ba Simba ba mbongo ampiaka. Ba na Simba ba kisi ampiaka. Donc vie eza élévation. Ba prière nyonso to sala ka bana bu mwana. Lelo ezo kokisama to betela nzambe maboko. Félicitations. Très bien, toi on a plaisir ya mbona na fauteuil jaune mais bande ko balunga bay ba leader Amissi Botama wapi kolwa. Ouais, leader Amissi aza congolaise de la RDC, dont na botami na Njili na quartier 5, na veni Matete quoi. Matete ba lukusu ba bombo bana Tchango, bana Njili quartier 5 en tout cas na pesino ba mbote belé. Ouais. Quartier 5 théâtre bani on a agi. Ouais, en tout cas théâtre na lingango déjà, na lingaka na banda déjà Olanda ba vie tout bazo kochenga mais na ndenga kina en tout cas na bimate. Tant on a mis Kilinde, nous avons salagi grâce na bimela ekoto.
On a Kini Obima noté. Te na bima. Mais au salaire, un groupe moi, mon nez était dans Congo. Te ba groupe a le kaka vite fait bon na bima na te. Donc nga pena na bimi na bokasi na nga et après na que soit soutien ba kulutu na nga vraiment tant ba monaki a te petit moko a sala na bien faut to encadrer et les na zo encadrement na telemi place na telemeli. Donc carrière na nga na dédié yango toujours na ba comédien tout ya Congo. Parce que na collaboraka na bandeko nyonso ba ya na nga ba kulutu na nga. Donc force na bangonde onga na zalelo. Très bien. Ouais. Mais parcours il y a leader à Missi kolonga Congo konkoma na poto ezaki ni famille mutebing sa na poto to salara courage ya mwana mobali longo kinyo ye aoye de batu musu abenga ngo nzela makolo chemin no ezaka nini pona na poto histoire be télévision. Ouais, en tout cas chemin na nga eza biso to bota na ba famille pauvre oyo mona pena kete sozu maladi to ki hôpital bakangio pour na $100 au kufa. Donc biso to koli pena ba difficulté tant que mobali to bundi na lekimo wa mboka Afrique ebele. Ah, pourquoi oui. na poto? Ouais, na leka. Mais tina eko suka na zu pena formation makasi na l'équipe Afrique du Sud, na l'équipe Afrique du Sud, na bundi et tant que mona mobali. Combien de temps en Afrique d'ici? Ouais, na zo ki mo temps, na zo ki mo temps. Na ville ni. Na zayi na Jobourg, na zayi pe na Cape Town. Ouais. Okay. Ouais. Na zu pe na formation ya koye ko la vie des alaka. Na zu balar nanga, na zu mam nanga après na yeki zonga Congo, na continent. Ah ouais. Donc après Afrique d'ici, dans une soutien. Ouais. À Colono il ça la démarche pour ouais. pour ouais. Pour la côte. Ouais. Vous savez combien de temps na poto déjà? Na OK déjà 7 ans. OK déjà 7 ans. Nini o c'est pena na poto. Ouais, poto pena en tout cas et puis ça mutinyo so chance. Poto. Otanga te. Est-ce que mutinyo so chance na poto? Ouais. C'est même yo. Te. Parce qu'il y a des Congolais qui lelo bazolo ba poto musu na zonga batu musu asenga mbongo na zonga na Afrique. Batu musu balinga en fait bakuta ba kanisa na poto par rapport au mutinyo on a évité so to retenir ka mutinyo so ningo. Non, mais objectif, il y a vie à Moutezala, Moutouye Moko. Il faut y bolinini. Miguel, pour ça, la plateau, il y a un mois, aux 8 ans. Et puis, Mbongo Moutezala. Les autres Mbongo, au Kenya, qui était peut-être le Kotango, Bosakiango. Donc, c'est pareil. Donc, on a vu des toiles à rabouiller. Il faut Bunda au Sala. Tant qu'on a des cailloux, ou Luka Mbongo, Mbongo propre, non, le là. Mbongo propre, n'a pas qu'ils allaient pas si, mais ils allaient avoir un résultat, moi, bien. Sozo Bunda. Donc, pena, monde la pesa biso chance. Ouais, parce que dans mon akaye, musu na ke kayu, oyo ka pena mutu moko betelo masolo, nga na bima doctorat. Mais ozota la niveau na nga ya classe meto sa musala moko. Doctorat na Congo. Oui, na Congo. Oui, atangi ba classe belé, azala pe médecin. Aleka na misala moko, asala ba société minene, mais ayi na mboko yo, to sala musala moko. To kutani bisika moko. Donc, soza na courage na yo, en tout cas, et puis ça me l'a. Na poto. Ouais, na poto. Okay. Après, yo moso milembisi na yo, mutna mutamona mamna ya. Donc, il y a sepena nango, poto pepe semena mutunyos. Ouais. Ni no sepena nango te na poto. Na poto elo na sepela nango te, en tout cas, ezaka elo moko. Awa, na mbongo salaire, oko tongate na Afrique. Na poto? Na mbongo salaire. Nande. Salaire na yo moko. Ngana oke nango na social normal. Biso nyonso, ndeto benga ngo chimique. Na lo bate peut-être bandeko basala misala mo mso ba médecin ba nini tout. Mais ngana ke nango na chimique ndeto zwaka na poto. So pena salaire yango na zwaka okotonga te. Ah oui. Yo sala mais na bato beli batongi na ebi bon na ebi te batongi na mbongo nini mais bandeko beli na poto batongi na yakala. Ya lelo te. Na ba génération oya biso to kotite. Yakala batonga oui. Ya lelo te. Ya lelo peut-être oui, ya canapé te ba terrain zayi non ba 3000 € hein. Ah oui. Ba terrain zayi ba na zaki dernièrement na maman Claudine Kino abisinga na kala ba suma mapango na Congo na ba 2000 €, asumina lupango pena na commune pe munene ndako pe na 5000 €, to zongi sima na ba 2000 ans. Okosuma lupango munene pe na Tchangu, mais lelo na Tchangu faut compter ba plus de 30 000. Ah oui. Pour ndako. Oui. Oui. Et puis 30 000 on a peut-être okokutaniza demi. Demi pe peut-être. Ça mon bimbate. Donc mon total sala ndenge nini à s'organiser ta suma ndako na salaire. Non, na salaire asimique non.
na salaire moko ata ozozwa 1800 to calculer ndako ya combien à manger yo moko ba besoin soit toi na famille ata oza yo moko otikana na combien okangisa combien na une année ozana combien na ndimite okokisa ata 10 000 mais ceux pour ça moi si na boyokani bien salaire non ça na moi si des salaires oui oui là ça va bon na des salaires oui donc na yo moko ekozwa autant peut-être oko bosser père mususu ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans ne okangisi ba somme wana pena kete o salelo moko voilà poto zoloba ya Europe il y a l'élo en général poto zoloba eza Europe parce que bandi copine États-Unis ba otala biso ba tonga na kongo na salaire et surtout bango na États-Unis baza mingi bango mona ba palais toi na salaire monté ah OK bango baza plus avantage que bango ba gagnaka na semaine on mona zo tomber pe na ba na semaine azo zo pe ba 1500 ba 1000 1500 2000 ça te paye kayu na ye ba obeta pe ba 2 3 ça dépend mbongo kuna makasi malgré ndako ya cher mais toi ndenge monté na Europe na Europe pena na ki lelo na salaire moko oya zwaka ah non na éviter ah ouais donc essayer ngabiso photo s'organiser ba famille eza conseil ah oui par rapport à bandeko bakenda kayu azaye moko c'est le moment yango ko bala ko s'organiser na moi si pour ya bongo poto ya facilité à passer ngai une fois na osala na Amazon na tombola pena carton na oka na sima pena pa na lâcher pandeni na bibisi pena mpepe na sima bandeko ba bisanga ba collègue que oh mais y a un souci ou quoi chef d'équipe n'a vu pourquoi ah mais là tu viens de dégager wesh na bi ah c'est que douleur bongo passer yango mona ki sala nga passer o tineli ndeko na Congo na Afrique $50 azo biso tineli nga ka oyo yo na poto ah mbongo facile ya te plutôt la muka ernini ba 3h du matin ba 4h et puis musala ngo eza musala le plus dur en Afrique to sala ngoti oui 8 heures du temps debout si on a droit téléphone té on a droit que suba téléphone on a pause et puis 15 minutes na pause ndoko finir téléphone 4 heures du temps après 4 heures du temps après 8 heures du temps on a debout en plus si ba carton nyonso otombola y a batterie so coûter pe na batterie ya munene biloko kilo ça tout les cas na ba salle de bain ça biso tout les cas na biso so za na esprit to kima et puis au kimo comme gigolo après et puis aux gens na palais fatigué il faut te féliciter ba sala kayu na poto c'est pas facile oui ça facile na malili na hiver na moi et tout ça c'est pas facile parce que déjà so go sala déjà 14 heures nga c'est mon ndo banda kayu 14 heures na 6 à 23 heures na train si ndo sala ba côté ya ba mele ba côté ba mele biloma bon ba nzela ba mele wana 23h train sili tina comme la gare 23h30 très jusqu'au bis de nuit et même ngati Paris au comme ernini faut la muka sous lobby kayu e bukio au matin bis de nuit 23h wana ou bien minuit juste ba bis de nuit pe banda mingi minuit so matin minuit au comme na nda ko 2h parce qu'il faut la muka sous lobby sous 9h 10h on va le préparer et donc on l'a ko lier déjà 10h faut ça nzela pour 14h faut que tu porte à boulot alors frère ba sala na mboka oyo ba mi bali vraiment donc na féliciter bango ba mi bali ça ali pendant ngubate ngana sala kayu na kokate na habité sous na sala sous lita menzama pa molanga na pa projet na ngai qui avancer vraiment bato ba sala wana mbongo ya malonga te mais musala za makasi ce muta sala kayu kabelio lobaka merci vraiment et puis na ba salaire na biso to sala ka salaire moko ba projet na biso nyonso to zana en Afrique e kokate to kokisa ngote ngana reva so na komi kili inane fo palin na changer ba mère bisika ba ofanda funa kotsa ba car pena na ye pena bona beti inane mukomsu mère na biso otunanga mais ndeni lupango ti lelo na yebise na miniti oyo ndena na poto oyo pena linya luka azwa lupango azwa mutuka luka visa ya abunda c'est pas facile donc mboka oyo poto et pesa mela mutu nyonso mais na ba projet en tout cas to koka koko kisa ba projet na biso tende to lobana lingala donc c'est très dur et ça fait très mal ouais mais tu vas linker ba cinéma bal pas linker vendre ensemble ma bala surtout c'est surtout côté wana na lobate que ba toujours ko réussir te pour vendre en couple na poto yo remarkani eza pona nini bandi on a biso basi bana banda ko kitoko ba 3 chambres 4 chambres ba msu pe abandi visika na boti te za na chambre salon tout studio na ye ba noko pour mona pe parler mais toujours réussir vie à compléter par rapport aux arana kini des choses na ndako na o mona maman
bando sala foyer bando bota na wa na bangola na ba free d'ici même bando ko bene na ba jubek kuna na ba free d'ici na leka kuna kala bazayi pe no mona pe ala moi la mère na palin mais biso awa pour mon amour en fait na mère na palin bande ko ba célibataire esprit célibataire les années yo remarquani te mais awa pena chito benga basi ba komona ba esprit ya mibali donc ozomona pena moi si akena musala la muka 3 heures ake kayu ake luka mbongo na ye aye nango peut-être pas la kisi mobali mais siko na kacha ba palin awa msomona mobali azo se comporter bien te na mboko yo to mona ngo pena mona mobali azo finga moi si afinga tina ba parents na ba parents ya moi si yango mona o profiter ko yebisa na bande ko mibali po benga moi si ndumba to lo mama be ya moi si na yo lukana no yeba le passer à maman bota yo bon ya o juger moi si ozana yo c'est pas facile basi na mboko ba souffrir et puis ce total bien bangonde bankadra bana na biso oui bangonde ba boko la bana papa azana na biyenga azana mamna ye aussi sa kayu aleki na moi coin aye kokotaka butu pour la lia mais basi ba okemba ce que na moi si mon côté na poto luka to a linga to a permettre mobala manipuler sikosoki ozokoka ko manipuler te c'est en ce moment de mobala oyoka moi si mabe aza impoli ayo kakate ninité aluka manipuler mes simbité ah basi ba koma esprit ah pena moi si mais esprit en mobile donc on manipuler bangote et ça prend ya moni trop mboka mundele réalité za mususu to za la pena ba assistance sociale ndé ba te atana Congo pe basi baza na même comportement na poto yana ndeko mo yebisanga non ngana ke bala na Congo na na moi si na poto na bieza pareil parce que na Congo tous na ba ressources te donc moi si tellement à ça la kate azana bisika o kezwa infronté peut-être au foot la kendaku o latsaka ye ba parents na yo nde mutu ba dépendant na yo ata eko kango na moi si o limbisa yo ka kitia o lobate ikufele na mutema po yebi alia kawana soka baby si o kenda olia wapi mais soko zu moi si wana o yene na poto sala même bêtise a bengana o très bien a autoriser autant très bien ouais yango mona Congo to manipuler basi o kozana 2-3 soumise ya basi wafana na Congo beaucoup plus ça pour na galère oui galère bana ressources te ana ndako na ye frigo congélateur ba mobala ki ndo lukile mbonga ya kolia ya kola afanda na ye atoza na basi 10 ye pona ndako libana na ne mérite en fait et puis kuna pe système ya Congo oyo apena conseil ba opesa muninga ne mosi yaya vivre kana ba mi balé otala nani yo pena oya osunga yo ba conseil ba pesa na donc ça fait très mal mais ngana kona na plus ba cité biso ne mi bali po bolingo to yaka na on a débit pa ba si so ezala ka solo moi si ma bembe la raté très bien ouais oti kin mikolo kin petro na numéro on dirait ba 12 fois ouais si jamais so na bonne santé musala aux cheval félicitations parce que na moni komi na chroniqueur au sala de émission interviewé bandeko on a informé biso toza libana ya mboka instant surprise très bien ils a plus ancien très bien ils ont les candidats ni kin au moni kin ndeni ndengo kende kin biso toujours kana basango bino boza la sur place kin galère kin souffrance nzele za la raté courir za la raté ndenge ozo kindanga mingi na kin évolution eza mboka ozo kende notambola ndeni. Ouais, en tout cas, évolution dans mon pays, évolution dans mon nzale mati makasi. Nzale mati makasi, misala penezate, bande ko ba okemba. Donc pour muto lia na guna ye, il faut tomber malade, il faut bela côté hôpital. Ndako senga moi viande ba osalela ye. Ako senga ngai mais soko za normal o tika lo lia ngote. Ouais. Et puis esprit mingi na kine comment osuka ndeko zo bela. Ata bano benga tata moi si, oncle. Bande ko ba grand frère ba oyate mais na moment akufi ba ko annoncer bango akufi nde ba oya bango nyonso ba yo lakisa ba bilamba ba okunda etala kaka ndeko kongola zo kufa na nzala eloko oli ezati ememie na liwa même mukola kufi na funérailles na ye na matanga na biloko ko lie panzani ba sopi ba lie ba sakani nango donc en tout cas Congo vraiment ndenge zo kendele ezali ka ba conditeur ezana biso moko e ya biso moko ngapena na ebi na flat na yamba cousin nga ya otalanga e na yoka kana butu na ba 2h du matin ganga jazi alamuka mbango ameli pema abi mboko ezoke mabe Congo pena na ofuna bimango kaka oh na binini te na luchi ndoto pena en tout cas ba olandanga na kuyi na libulu moko na bi oh siko ndoto no ba konzi ça n'a rien à voir habité ba konzi ba osala le côté place na ko comprendre non
Congolais pena na mentalité na to comité. Toi na musika. Azo continue côté là bas contrôler il pèse la chance. Peut-être faut bon de la yemoko. Oui, ou bien faut que Luka. Oui. Et puis Congolais azo préfère que na église du matin à 15h à 17h azongi na ndako azo lukelo wa olia. Nana okesale là. Ah ouais. To ya ko prier mati et nzala et mati souffrance et mati na ebité. Ba prière nyonso to sala na Congo est-ce que comme la kanzambe ou bien souka na nzela. Yo utara poto botambola ndini to ka ba boucher ça ba 8h du temps ya bouchon. Et puis le plus grave est ça moto ezo kangama na embouteillage moto. Et le intervention rapide. Ah mais surtout landeli bien ba konzi il faut ba bongisa na conduite à ba chauffeur. Tout ça na codité na Congo. Au moins, on a un sens unique, ndeko pena ke kotazo ya na sens unique. Na Europe, ah oui, ça les mate. Donc, code de la route, ceux qui ba exigeant, ba ndeko ba sali ango, et les cas bien, et puis ba bon seli biso banzela. Tala kaka le plus grave mambo les kana Congo. Ndeko ya chauffeur, azan expérience, il y a 13 ans na kati ya Congo akumba voiture. Aibisinga no ba permis a sike bimi. Na pese voiture, almina ke ça l'examen. A ke kuna pe quand même voiture a ça l'examen ma zuité ma conduire bien que l'on a flat tina place examen et ndenga zuité ba interdire yepé ko kumbate a côté sous na voiture azongi na flat sans accident a kumbi bien tina ndako donc elingelo ba code nde ezati na mboka parce que soki na ba mboka le quoi Brazzaville code de la route est ça au moins on a priorité à droite bazo respecter ba stop. Ah bon conduite est ça respecter je te dis la vérité j'étais là. Mais biso respect anzele zate. Babi tukape comme belé, babi tukana volant, yarani volant Londres, on est moins cher na Dubaï. Mutunyo sa ko somba ngo 300 € 400 € yini na Congo. Donc ngana comprendre nengeni ni mitukana le cas parce que le cas comme mituka ba volant. Non, problème est mitukate, problème est banzela. Non, déjà mitukate. Tout ça na banzela. Oui. Imaginez toi na nzela ka moko longwe limité to lemba to ba matete pour que na aéroport. Nzela zaka moko. Donc, son nzela wana ekangami beaucoup voyager. Nzela moko. Donc, pour moi, un jour, il y a un scandale. Oh, mais mboule ou te obetati. Ma etonda ki bande ko ba zonge Europe. Ba leka nzela nini. Ba soki ba kano rapide. Ba koti wa ntsele po ke ne bimakuna ozo siko transport zonga na aéroport. Nzela za moko. So, ndebo bo zara na Kinso zo zonga France. Bo sala andeni. Bolongwa na appartement na flat air nini beaucoup na aéroport air ni réalité air nini non faut longwa to longwa quand même sous longwa ba 11h hein longwa moins avant on a vol na 23h oui faut longwa 20 ah oui soit tous en ba lemba ba kasavubu ba kitambo faut longwa avant so longwa 14h en tout cas yebaka 15 17 OK comme peu 19h pe na kidiba ah son zele ça bien na kino tambola bien na tongo makasi to na butu makasi nzele za ofungo ouais siko ya bien eza siko na mboka wana eza ke bakonzi ba bunda mboka emeka ko changer mentalité na biso emeka ko changer mais biso moko to ko bongisa ngote imaginez un congolais azui pusu akenango ti na terrasse abadi ko boaka ba salita vide et boucher na terrasse mbula tango ebeta terrasse nzele zate mai inondation et tondi bat badindi bakonzi mboka Congo c'est nous-mêmes. Or ce que j'ai initiative aussi matiti na yo okangisi yango bien OK ko bois ka bisika eza autorisé bisika eza est-ce que ça déjà ba bisiko eza pena ke muntu ko oui ba bisika ezali OK ne bois ka matiti na yo pena peut-être ko futa moi 1 franc na yo ba bois ki yango wana combien on futa eza ko fait mais attends awa poubelle tu futaka ba poubelle tu futaka c'est normal par rapport à coup de to chana biso awa te na mboka lokwa neti ba ngola ba sala ba poubelle minene o mituka ya l'été ko kozwa ngo donc muto ko na poubelle na yo boki awa l'état mituka l'été ko kozwa eza mamba ko futa te vraiment mais na Congo pe chaque boutou surtout combien so ba 23h minuit 1h propriété ça bande ko bazo kombola banzela ba lokota ba salité le plus grave ezaka ka ba salité wana tang ba ozwango ba lokoti bazo tchango wapi zo kende wapi c'est ça ils ont créé ba dégâts voilà mbutu mutu eza na domaine na bino na musalo bosala théâtre boyo kanisa ti ba compression tout le temps na moni Mireille tonti Mireille on dirait zolela na TV soki ya lekaki soki ndengeni en fait
domaine na bino eza domaine où beaucoup ont des problèmes déjà de 1 biso ba chroniqueur to ba youtubeur to koza na ba souci biso yamba ne bino ba star et ça moi passe to yamba entre nous les journalistes to koza na ba souci c'est pas de souci ça passe ngana ensemble ça nanga mais dans le domaine na bino so y besoin na ba problème entre vous ils ont arrangé bino te au la tournage déjà placement ils ont arrangé bino te bo tourner ba rôle au biso to là de plus en plus ba rancune bino zo comme béné de plus en plus bozo boma théâtre n'habite so y besoin comprendre makambo zo de canadien na bino. Ouais, Miguel on rappelé le Mokonga déjà na na sala film té. Na sala film té, na sala nzonzingi té, ngana yeko bima la. Donc na participa ka na makambo oya bakulutu té, o ba sala ba nzonzingi na bango na ba film akamnyos. Donc naza na kacha monde à théâtre mais na ba problème quoi qu'il soit leader a mis ça à la raté. Je me fan oyo ba permetanga ba soutenanga oyo ba linganga façon ndenge na zaleleli. Donc na place makamboiza au tika lo mona ngate mais bazo elani bato basala banzonzi yo zo remarquer nini bazo elani gloire parce qu'il est là oui on tombe comme na chaîne YouTube nae on tombe producteur ya ba contenu nae Kalizalaga major Zolo si je me trompe pas yem taye producteur et c'est quoi ko tuni bazaki na lisanga makasi ya boyo kanezaki makasi siko mutombo za producteur au c'est produit ba contenu nae pour YouTube fouté. Mais pourquoi trop de rancune? Bazo et la nigne remarqué. Non, oui, ba comportement to affiche à la télé et ça ba éducation ba fait service sur vanda. Donc mutuna mutu aza maître ya vie nae na ba réaction nae na ba sortie médiatique nae. Tu vois? Donc moi de ma part en tout cas ngana tala ka place au Isaïe au Sangisa. Ya ko panza na participaté na zalakate ou tika la pe au monde ngate. Tu vois, na profité pe na sengaka na ba congolais nyonso pardon. Ba congolais bo landanga en tout cas leader a mis na sengi pardon. So lelo bo sangani msu bo simbani na ba pasteur bozo bondela. Mukusa moko bo yaka wana. Ngane muna yaka na mukusa na bo limbisanga vraiment. Na ebike na ba pasteur ba comprenate uta wapi. Et puis na ba congolais so lali ozolota ndoto mwa mabe ba landi yo ba kanye. Ngane muna yaka na ba ndoto wana en tout cas bo limbisanga vraiment. Non, ça, on lui sous-souté. Mais à côté, où ils allaient peut-être. Oui, Congolais, n'est pas raté. Nana mona des gens dirait Congo ici, bah, salé lango déjà kala. D'autres saka wana stika to zalaraga. On dirait na Congo, tu expiras déjà. N'est pas chaque date, tu expiras en 2016. Oka Congo expirant en 2016. Nyo sola po bino ba comédien bozo kanatien Congo expiré. Té na lubi congolais nyoso kaka. OK. Biso nyoso to ndenge moko. Mwana muke ya bébé azoboya ko mela mili ki a préféré na fufu. Ali ya fufu na ye na kimia journée lekela bien. Ki a mela biberon. Mwana ya bébé azoboya er mususu ba melise libele. A préféré ali na elipa. Eza Congo des otambola. Bon Congo ne mona ngona pena est-ce que ça la pena normal Congo tu cheka Congo normal Congo est normal ta Congo alikuwa mwana mo bakanga na kindoki baloba basalisa ye mais simbate kindoki sakaka azokola nango biso batunde to bebisa Congo bozo ela nini ba comédien question na ngamo non ngai Janchikala wele lelo na mutu. Te bango bazo wela ni bakolo wana. Ah, wana siko sege soko yambi bango. Emso bako yeba. Moi aucune idée. Na mona ki na mbebe président l'a dit esobe par rapport à émission yambaki mama Aïda. Au sala ki on pour humilier président esobe na groupe na ye, to sala ki on vraiment pour informer bato que mama Aïda azana galère à souffrir. Mais à travers l'analyse boy, oui, la production en Italie. Alors, même pas la moyen de loyer à 20 €, $20. Ouais, je salue beaucoup mon président, l'a dit Esobé, les phénomènes, les rois du rire. Wana père nanga, wana papa. Wana papa. Mukolo azalana torte, mukolo azalana mabete. Mwana nde fuyoka. Ngana mwana ti. Mwana so bungi nzela ozelaka réaction papa ti otailaka papa ngana lokwa mwana moko na ebisi na père président l'a dit Sobé en tout cas ngana koli na ke luka vinanga
pesanga autant azwi mbongo apesi nga nakei siko kosala vi na nga siko esimbi te nazongi siko na maboko ya papa ngai na carrière na nga na mwana oyo naleki na maboko ya le phénomène le roi du rire tu vois naza mwana donc aucun jour mwana akosala eloko moko peut-être po humilier père na ye impossible donc nga ntango nasalaka baprière na nga ava nasambela ava nalala ntango nasalaka prière natiaka tous les artistes et comédiens parce que nasalaka featuring na nga nasalaka bahumour na nga na bacomédien nakabolaka te phénomène l'a dit Sobé c'est mon père c'est mon papa c'est mon père c'est ça. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. C'est ça, très bien, leader Amis. Ma projet d'année. Ouais, en tout cas, ma projet n'a vraiment calendrier, né na Zaboyawa. Tout à l'heure, semaine au Banda, nana UK, bande konyo à Londres, nana Londres, na okende kuna pour 4 jours, na ozong à Paris. Pour nous gesan. Ouais, ba bengi singa, fête. Non, na ba bengi singa, ils na anniversaire moko surprise ezawana. Donc ba fouté ngaku déjà banda kin, maman Dolonianga. En tout cas, maman ba mbote na yo vraiment et puis tozalana maman Eva la Vala na kacha Londres. Viens adios. Tozalawana ensemble. Na okende wana pour juste 4 jours. Na zozonga awa après. Na pesi ba mbote ebele na restaurant Plata da Banda. Na Angola. Na kacha Angola. Plata da Banda. Ouais. En tout cas, sponsor nanga officiel. Nazo kende susu na zozonga susu Angola na bokasi ya le boss Kimbacom. Donc agence a monene o etinda resala ba transfert na kacha Angola partout. Azapina ba voiture, ba véhicule, ba travailleur, ba zebele. Donc azo betsanga les sous na kati Angola. Donc qui ça la tournée na kota ba palanka, donc ba kabinda na ozana kati Luanda, donc na okende. Luanda quand même déjà. Non, c'est trop fort. Bandeko tout ya Luanda. Na lela ba yambanga kitoko. Na pesi mbote na le boss Fabrice Tseka. Boss américain. Boss américain, donc biso simbanga kitoko moko ya kosakana te. Après j'ai mon manager où yazana kacha Luanda DJ Big Rouge. En tout cas, ywana mta simbinga sécurité nanga, habitation nanga, makam nanga tout même kolia nanga en tout cas et puis na profiter pour pesa mbote na mon vieux les grands bords en tout cas nazalaki vraiment welcome de baloba en anglais. Na kacha Angola. Ouais, il est très bien dans ozonga lisusu. Na bokasi les boss Kimbacom. Voilà, merci beaucoup Nabandeko tout bon dans ce moment. Ezaki première partie ya émission Nabiso, le temps tout banda. Deuxième partie émission, le temps à remixer Bandeko tout bon la biso et puis là, on a informé Nabandeko tout bon la biso président Levi Mbuta, papa Nabiso Ndeko Levi Mbuta. Azana makambo minene o azosala pe o akosala pour na changu Nabiso. Donc on a informé Nabandeko tout bon la biso. So bolingi vous allez connecter branché pour qu'il y ait une page officielle, la page officielle place où mon mboka Levi Mbuta a posté sortie médiatique na changu surtout na kata Congo na Kinshasa a shunga bandeko ebele pe azana mécanicien malamu pona changu na biso bana changu nyoso bota la vidéo oyo boke na page Facebook ya président Levi Mbuta. Vous s'abonner, vous êtes déjà connecté, s'il vous plaît. Vous avez un TikTok, il y a président Levi Mbuta. Vous s'abonner, vous allez connecter Instagram, vous s'abonner, vous allez connecter Aza Congolais, Aza Kinois, Aza Mwanamboka Oyo, Aza na souci, Yamboka na biso. Et avancer, et qu'il y ait des Aza pe na souci, Tchangoupe, et Kumape,
parmi Bamboka, Oyo, Moto Super Kobi, Aloli P. ACPD. Parce que Tchango, tout ça, il t'a dit à Mounini, Oyo, Rosera, Batéré, pour n'a pas n'a ko la ndebo, ba ko la balle. Tout ça, il t'a dit à Mounini, pour n'a pas n'a Minini. Alors, à travers mon Amboka, président Lévin Bouta, je promettre que je réaliser pour n'a Tchango Menusu. La Pessimbote na les vénérables et grand maître choisi Matata, la Pessimbote Belé, la Pessimbote on a chancel Mbemba demi-dié, la Pessimbote Belé, la Pessimbote na Silas Canton par mon Amboka, la Pessimbote na Edoka Mbe na Angleterre, mais chaque Elia, ya papi Matalata la Matos Miroir d'Angola da Costa, la Pessimbote na Junior Malay Salut Mystérieux, il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, Terry Lubadika. Les cavaliers solitaires dans les États-Unis, tu peux Simboti na maman Philibertine Samba, moi c'est docteur Samba, Charlie Mi, tu t'es jassouk à niveau souk à la patronne, tu peux Simboti Kéline Tsumbu, Roger de Paris, et tu peux Simboti na Gaëtan Lipamoto de Bruxelles, tu peux Simboti Rabilamba, tu peux Simboti Somboti, vous ébélez, ou là, on a Evan Tumba, patron à Catillon Vex, tu peux Simboti. On a battu encore un merci ou message très important. On va te écouter deuxième partie, monsieur, je m'excuse. Oui, en tout cas, on a remercié déjà Yomoko Migeni, ma vraiment. Merci. Natanayo. Namona qui appelle Nayo, vous avez vraiment un frère Oyo, au Portanga Naker, et ça là, il a très bien appel. Et puis, on a remercié le sous-président Fiston Saïsaï, c'est mon père aussi, président Hans Luzolo, président Mike Ladichesse, maman Leandaya, maman Metampinga, maman Irène Kidia, Joël Katia, président Douche Kapanga, en tout cas, président Papi Kader. Président Mimi, 2 minutes, en tout cas, on a vraiment, c'est la famille. Président Falima Swaku, bon séjour nayo, hein? Au Katsaki Braza, quoi, vous en avez à Brazzaville. En tout cas, merci beaucoup. Message na ko le bakaka mingi na ba maman. Bande ko ya basi, bo luka mibali ya bien, baza la ba papa pour na bana na bino. Ke o luka bogar pour na yo moko lobi bana ba souffrir to yo souffrir. Message na ko pesa ba maman ya ngwana. Et puis na vie, ndeto ala raboye ba maman libala te lelo soko zui libala nde vi na yo ebongi non. Libala eza peut-être eloko peut-être ya motuya na vie na ote au fait. Eloko ya motuya na vie na yo eza okuta na moto bien. Kobala eza bien. Mais partenaire nini ozui faut ko pona. Mobile aza lokola bazoka. Soko zui otafuni suka le sili boaka zo mususu. Soko ezo simbate. Bisika o balingi te ko forcer te maman. Forcer relation na ona nzambe. Maintenant bata mokilité na mibalité. Pour ko aboutir na rien. Eza ndenge ngapi na koma migeniema. Na minicho yo na kutena ba ku ebele, ba attaque ebele, ba problème ebele. Ozo sala bolamu me bato ba oyina yo. Yango moni ngape relation na nga na komi ko forcer na nzambe. Na boyi ko se plus bato mokili. Bato mokili suka na ngo ba décevoir yo. Na komi ata na ke na toilette. Na osala pena kaka so eza makasi, ezo boya ko bima. Na lati bilamba na bimi na kei. Na forcer so elote. Na osala place na kokeli. O na okokate na osala te. Okupusa na liboso s'il te plaît. Ouais. Migeniema. Tu es tonga nani? Ah, tu poses une question. Ouais. On répond de bisous. Ouais. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Pourquoi il y aura qui acteur ya Janify? L'autre Janify parce que na yamba de rebelle à groupe ya question me repose un peu Janify. Maestro
Mais on ignore que il n'y a pas de poto, parmi les pétro, il y a poto, il parie pour ça. Parmi les mais on dirait ignore. Migeni matangela bana nyonso oya président Gianni Faye personnel. Nyonso na kokate mais na yebi moi quelques-uns. Oba ça la fierté. Oh ndeko na biso nani. Omunera nani. Bon. Omune kimingambe. Migeni ma personnel les Franco mon vieux Gianni Faye. Killer. Mon vieux Gianni Faye vraiment. Era killer. Omune master na amon laibu. Tenga pe na zo formation et pas yemoko président Gianni Faye, pas yemoko. Ouais, ngana tikala o répéter na mutute. Final. Na tikala o répéter na mutute nga. Mais na sala répétition na mutute ke ba opesa nga formation na zalaki na bandeko. Oza problème na Kinal? Nani? Na rappelo Kinal, aza parmi bana Gianni Faye. Migenema. Omoni leader amisi ngande na boye. Nazalaka trop bien nazalaka vrai Migenema. Omona plateau na awa na tala ba émission mususu pe mutu bandeko mususu mususu génération na nga kaka ba jeune à l'équipe à lobina mabe na nga. Tu vois, na tala kaka. Et moi nalingaka kokota tie na ba débat moko boye ona moni eko na gagner la ngote au fait. Nga salaka débat o ifuta nga. Na salaka likambo et pesa nga mbongo. Tu vois, ngande na boye au 15 jours banana botama ti na carrière nanga na ko discuter to na ko sala débat pour na carrière to na musala auto sala. J'aime tout le monde. Ba vie tout na linga bango. Bandeko tout bazala nanga bien. Soko ndeko soka la kisinga linga ngate. Migene mandeti ngana ko sala ni. Na alingo ti lande bo wedi ni. Mais il y a les propos de les ali à la kisanga clair. Mais il pour la kisa bato clair que aux amona ya Gianni Faye na le théâtre. C'est pour cela qu'on peut. Je suis Makila Eza Awa, il y a les Franco Gianni Faye. Na bimel na groupe na uche pa ya vie Gianni Faye. Mais on a un début émission lobi en hôtel. Non, Migenema. Obi quand on beta ali kamba vie Faye nazana passe na motema. Mige ti lelo nga na ndimate vie Faye akufa. Ti lelo. Soki mamna oyebi sauza na tembe benga président Mimi 2 minutes. Chaque fois soto kuta na président 2 minutes, mutu moko azangaka. C'est vieux Faye. Les Franco, yem tazangaka. Soto biso na président Mimi. Ya suka ba image ya suka. Via tourna ina nani, azala ina nani. Tozala ki président Mimi. Ba image eza avec moi. Tu vois? Vieux Faye, ils ont bandé comme mususu bazwa ba commissaire on dirait privé à bango. Ya muto tika. To linga olobate. Po vieux Faye za susute. Muto ko lobake oyo petit nanga za susute. Alors nako sala débatté. So ba lobby. Moi bazali quand même moi c'est vivante. Oyo ba lobby. Tika bango ba loba. Na tikela bango ba loba tout. Bako loba bako juger tout. Et ça droit na bango. Tu passes à la télé. Et lelo. C'est vrai ou faux? C'est ça question. Jamais, aucun jour. Même à Kamozolo, ba vieux Faye place à za. A yo kana mutema pasi. Parce que ayebi. Mais na parcours, nous on a tenu na débit. Au souligner Gianni Faye, c'est ça aussi. Non, au tuninga makambu ya Afrique. Au tuninga makambu ya Afrique. Tu vois. Poto awa. Et tant on a yé awa, tant on a commis awa na poto, na koyaki na maboko ya vieux Faye. Et puis na kacha groupe à vieux Faye. Tant on a yé, na bando tourné, na zo qui chance à oumela te. Ah ok. Ouais, na zo qui chance à oumela te. Ni bande comme sous ba oumela na kati. Na ngana oumela te. Te na oumela te. Ouais, na oumela ki te. Mais il y a bien ezala qui na bénéficia qui formation oyo ngana zali. Oyo bima lelo. Webi yana bande ko belé quand tu passes à la télé, faut ta la carrière na. Auto solo la, auto loba, ngana ota la carrière nanga après 2 ans, 3 ans, 5 ans nanga. Ngana ko leka na télé te pour na boma, na panza. Après étant que art na makila, tout ça nan ba œuvre nan. Auto sala. Batu batala. Artiste c'est pas koloba loba. Artiste c'est travailler, tourner. So ba cameraman bazate, ozana téléphone na yo ndeto salaka.
publier, kotisa. C'est plus ça, bandeko, c'est ça l'art. Ngana yekolaka ko sala musala. J'ai pas le temps. Lelo, mi gagné mon avis sur vérité. Première musala nanga, isa ona osala. Comédie. Et je gagne sur ça. Ngana bada oye bate ke na musala oyo un jour na kozwa caché. Na yebakate. Et lelo grâce à bakulutu nanga parce que naza respect. Na tia respect liboso nanga. Et na carrière nanga na utu yebisa yo awa. Ti lelo na odedi yango to na kopesa ngo na bandeko nanga nyonso ba congolais. Et muta lokotanga c'est maman Metampinga. Tu vois? Maman Metampinga. A lokotanga. A bendanga. Tout travailler parce que carrière na yo aux en avenir, au bimsa makamba bien. Tant on travaille ensemble au monde a fruit et aujourd'hui les leader à Missi. Migeni mana calé à Rosaranate. Na calé au côté de Misanga wana na bando sekisa tina suka. À propos combien des heures? Tu vois? Non, Ereza place bato au Lembela. Ah OK. So bato ba lembi pena qui était kata na kati. Tu vois? Donc les longs des aboya wa bande ko belé to les kai pas vieux failli bande ko belé. Surtout ça qui soudé. Mais les combos ya vieux failli. Mais les petits lelo ils a likolo. Mais qui m'était à ma béa na kati wana. So na lobi qui m'était à ma béa na kati do biso nyonso. Nanga. Na bande ko nanga. Poto bana mama moko tata moko ti. To uti na muchopo vieux failli. Biso nyonso to lingani te. Comment c'est possible ndeko na tourna na été na sala ni gag ni film mais a traité nga déjà mauvais mabé. Et le plus grave, ti lelo, tant na tambolaka, isala nga pasi. Bande konanga, ba ibisanga, tuzana bango pa vifai. Ngai na zwa vifai, na kenda ko tika ye, na kenda ko livre ye, na zongisa ye. Na ndako place fallait pas kota. Fallait pas zonga. Et ce sont mes ndeko kaka oto uti na groupe Janifai. Bako c'est là quoi? Batretanga. Mais oui, moi j'étais à Kinshasa. Nazala quitté. Ngaïta on a voyagé. Vieux santé zo dérangé. Vieux failli. Abane ko bela, oui. Nati qui vient à Saint-Denis. À l'hôpital. Saint-Denis, non, nanda ko na Saint-Denis. Nati qui vient. Place abane ko fouté là. OK. Et il y a 3 ou 4 jours avant na kende, vieux Sengia Bimawana, c'est moi et président Mimi 2 minutes. Tout ça, là, déménagement, il y a failli. C'est moi. To bimisa biloko, to kende ko tika na bondi. Ngai na tika vie failli. Na bondi. Na président Mimi 2 minutes. Vie, au revoir. 3 jours. Président Ngafuna kende. Vidéo a souka via sala. A salé lango pasteur Kabundu Alessa. Ngam na filma yango na Tour Eiffel. Na téléphone, non? Na téléphone nga parce que qualité iPhone. Via le bino fo zwanga, o sala nga vidéo wana loko zo kende kin. Tindela nga ngo comme ça na tindela ngo, bande kwa kin ba senga kinga na sala sport pour ba tinlenga de ambongo. Ngam na filma yango. Na sali na ke na monter na Congo na monter na tindangu tu mo sima. Via tunanga mais position. Et ngata on a zongi poto. Vieux numéro ayamba ngate. Benga vie ayamba ngate. Le quoi tu as président Mimi na tout na président Mimi. Oh président Mimi, position vient de ni. On te via ça sur na parler on a été en tout cas na ibi position te. Nanga na iba position te. Mais ba latisa nga fardo. Vi ke naza muta olobate nga na ibi ka ko sekisa. Nandima nanga naza na temps ko se justifier te. Mais il y a bien Eza président Mimi 2 minutes azali. Aibi tout vérité. J'allais faire même si tu es na théâtre na poto pour dans le bakini parce qu'il y a même la poto. Même que tisiko na bino nyosho ata mutu moko ta ndo tika ta mai nda kuna. Bino nyosho bato j'allais faire la ça. Na longi mutu. Oui. Beaucoup on a problème na maman. Na moi si ex moi et tout ça. Mais so yé le bosso à porte. Tiki biloko bana ba numéro de téléphone. Boyo je biloko mai moi j. Pas bino mutu l'acception musala. Ata comédien mon côté. Oh Jenny, bon na chena oh Jenny faire format pour ba o musu bazo master na ye na yebi position ti.
mais on a un info ils abino nyonso bana ya Johnny Fay ata mutu moko te oleka ata la ta santé ya bana mais tout le monde a bino belé na TV awa boye ko lila na TV boye ko lila déjà on dirait ndaki bongo bino boza so ya bana de loka mutu bo finga ka bo exposer ka mutu ba bo misie yona ka mutu aboko la bana et puis mutu souffrir la bride maman la bride yeka mutu souffrir yi mutu seul comédien mon côté au Johnny format na comédien mon côté avec salaire ne leki allons à 100 balles ça dit ba cooks pour la bana Johnny Fay à mon côté mais pour ezala ni bosala biso pour crise bola matalana ki bolinga Johnny Fay oui ou bien ezaki émotion parce que vrai oui moto linga ki soka zate bane bazali et surtout en plus moto à l'action musala oui que des non lia bo c'est grâce na des bon ba futi na avion pour na ki c'est grâce à avion na abak c'est un plus na boulot na beaucoup te bala ba musu basala bakayu mais bo retourner te nanda kwa Johnny Fay adresse ça wana ti sikoya moto moto retourner et tikata mai na baji mais la période de matin tout le monde a ba émission que non vient nga vewana moi si tout ça ezaki ni expliquer biso au bona ba émission ba tenir sauf leader amisi mbali bosona yambo ouais ata partout je suis pas dans Babylone ba émission ni tout na les quatre tilelo première fois na loba na télé et na tanga même Congo c'est ça na loba te et puis bana ba bota maka na deux personnes so papa te maman donc papa zate lelo c'est-à-dire maman en charge oui bien sûr tu vois donc c'est ça et muto bano sangisa biso nzete et koyaki c'est Yafay aza susute et puis ata de son vivant azalaki tozala bon terme te na côté kuna tozala bon terme te si on mona Yafay bana moi si na ye maman bana na ye na biso nyonso tozala te muto bano sangisa biso c'est Yafay tanga zate lelo na ko getika mai lelo na tiki lobby tant comme 4 fois ba congolais ba lobani okomo kesani okikolia kuna okomo solola kuna ozoluka nini alors pour éviter na réputation osani et il y a bien ezana zo rappeler yo président de Vos que je salue président de Vos à Salango bah oui azo représenter déjà ba un anniversaire avant oui azo représenter tant que yaza mokolo ba ozulaye makanisi ma bête c'est normal mais la génération na biso eza ko banga makambu c'est pas que mbongo ya kosomba ba mai na ba jizate mais eza pour éviter ba problème na ba liaison dit c'est ça yabe nini pardon yabe nita oh aïm so za la mosi nanga yo za manager na été oui manager non faut tout ne la ngai non mais tout ne la ngai na formant professionnel ya musala en fait il faut que tout na net ka ba forcette ndeni non mais faut tout na professionnel na métier na ndeni santé besoin évoluer ndeni ouais ah yabe en tout cas banda linga qui vraiment en tout cas mon comportement a changé. Ah bon? Ouais, quand il y a un téléphone est comme un peu difficile. Ouais. Pour y avoir la soit lingi pena comme il a concentré zakaka yeka na mobile na e. Mobile yona mtu pesa ki mtu manager ki? Pardon? Mobile yona oyazana ki mtu manager ki? Na ebi écouté. Attends na vie boy na tikala mona attends. Mais respect na beau-frère na biso. Parce que y a be azala ki amutatika lo linga eta quand même tant à Julie biso ndeko oui. Sauf qu'il y a be ko yamba téléphone et comment difficile. Là c'est normal, tout ça fait normal parce que tout monde occupé quand même. Te ya zala so na relation azala ka bongo. Tango et tout zikande. Ya ngande mna lemba ba appel. Na la la kate. Ya babe ngana kombo nyonso mon yaya, mon papa. Ah ouais. Mon tout. Mais lelo le quoi relation m'envoie qui est bien en tout cas non souhaiter kaka izala ka bien. OK. Pour se faire rare même dans les réseaux sociaux comportement on a déjà ndenga na sepele non. OK. Ça fait un temps vraiment tout solo lité. Très bien. TikTok na communauté congolaise. Vous analysez on est et des biso makasi et des biso et bongisi. Biso nyonso. Et bongisi biso baby sapé. Non, et bongisi.
ebongisi makasi parce que sortie bato. Oui, sortie médiatique ya ba maman na biso surtout ya poto. Na ba analyste na ba qui connaît tout, na ba intelligent, na ba tout. Dès nga futangela nga ba kombo pona zo mémoire bala moko. En fait non généraliser bato ya TikTok ya communauté congolaise. Surtout bazaka na poto oser belé hein. Il faut ça parler de TikTok, on a ba abonné, mais combien d'abonnés? Je pense dans les 1 500 000 1 600 000. 1 million. Ouais. Ah ouais. Quand pour ba contenu non. Ouais. Au finga banzele te. Mais migeni. C'est ka batute. Migeni ma. Au cholora batute très bien. Migeni ma. Naza leki kati ya bakulutu na comédie. Mais naza leader kati ya bakulutu. Na expliquer yo. Ngata ngomona nga. Naza entouré na banani. Président. Sai. Président Ladi Esobe. Président Videloin. Président Kaleb. Mama Kalunga. Metampinga. Naza entouré. Jérémy Chabani. Aïda. Mama Leandaya. Mama Ida. Naza. Tout ça quand même belé. Mama Sila Bissalou. Maman Irsil Pechanga, maman Bellevue, maman Dinana, nous entouré bien. Oui, puis ce tambola, na 5 batamaye, les yo à la 6e. Na profita nango. Ce tambola, na 5 zoba, yo à la 6e zoba. Na ce qu'on a tambola na batamaye. Félicitations parce que l'équipe 1 million d'abonnés, mais on a un contenu très très professionnel. Ah oui. Comme ça, on a eu. Il y a aussi quand même, et côté ayo. Les autres ayo. Oh le lot, bah tu finir là, on va na bassi. On a atteint 200 000 abonnés. Badani ba finir. Balala na TikTok, balamuka na TikTok, on a beau finir et puis pour leur côté ma vie privée. Na ibise le momi gene manaka chute. Total la bango kaka après une année 2 ans. Total la bango ka. Donc ça va moi. Bongo, tant que ça la bongo, bah lemba out. On démarrer puis la caméra pour démarrer quelqu'un. Est-ce que vraiment? Et là on a quand même vraiment, bah congolais ndenge tout ça là ka. To kota kana ba vie privée ya batu. Tiko kundola na ba parents, ba bana, ba nani tout. Pour na ka boy mille muninga. Ba foutu au pété. Et ba débat, même ba débat wana. Surtout si le quoi pasteur na biso na Côte d'Ivoire Makoso. Ala ba contrat. Allez là on va contrat. Pour ça la makambona. Et migenema, il y a bien eza moi, je peux pas passer à la télé pour na ya na sale loko oyo. Na kwa boutir na ngona loko. Oyo lo bandesi mamba libala Koffi Olomide na Cindy Leker. Ya. Maramba li na Koffi Olomide. Maramba di listo na papa na ye. Est-ce que ngana déjà na zata na cheville à Koffi Olomide? Est-ce que nga nini nga na koloba wana za lokola pepe na nga azalo kwa koko na nga? Ah oui, les grands mots pas azalo kwa koko na nga. Je peux pas. Migenema nga penana na esprit moko. Maintenant, on va comprendre nga te. Va comprendre nga déjà. Na c'est justifie à rater. Nga. Oko traiter nga na nyo sonatika okaka. Nzambe na nga abundela nga kaka. Très bien. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Tu retenir un passage dans ouais, passage dans en tout cas pour retenir kaka, leader Amis il est là na Katia Comédie. Parmi bandeko yo bosepelana bango ba sepsarabino na télé. Leader Amisi Pazali, leader Amisi Azawana, Bopese chance, Boyokaye, leader Amisi assez déplacé facilement, Passport, Bacho, en tout cas leader Amisi Azali. Ok. Ouais.
Merci beaucoup de la confiance au Salabiso. Merci de bandeko tout batali biso. Leader Amisie yo. Nous avons besoin de chungipe. Dans la chaîne YouTube d'Abiso, sur la vérité télé-réalité. Deuxième chaîne YouTube d'Abiso. Merci de bandeko ba s'abonner. Nous avons 50 000 abonnés pour la Kalamingité. Donc bon s'abonner. Leader Amisie peto. Tant que nous avons pavillon à Paris pour tout ça là épisode de télé-réalité. Alors nous avons parmi biso na kati ya télé-réalité sur la vérité. Merci de la confiance au Salabiso. Merci à Célio Toutouma, les réalisateurs le plus charisme sous Kapembe. Merci. Merci beaucoup Miguenema en tout cas. Tozo kabwana na biso mais Miguenema na 2025 na passage na solo la vérité elo kana ina lobeza oya linga koma liboma akoma na liboma. To pikisa mutu te na oloba pe lo côté. Koma liboma na volonté na yo. So zala na poto biso to zali poto aider to l'action ba fula oliela so za na kin petro aider to l'action ba fula oliela mais vie ezalaka toujours bata mukili bandi maote nzambe nandi mayo amen ouais nana eloko ya ko prouver ni congolais to ya ko lakisa eloko nazana ngoka kiza bo pesa na chance merci beaucoup Miguel merci na passage leader Amis kitoko. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en est